BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Un grand merci à vous les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Bon, que vous informer, c'est notre souci majeur. Anytime News et Zatoye la rabino abonné, intelligent et sage. En tout cas, vraiment, merci d'être connecté. Na lingi bino ya trop. Bon, continuez à s'abonner, bon, liker ma vidéo, ma commentaire, na bino pe bien, et zo encourager biso. Lelo na ele bino nini. Vidéo au bozo mona wana, ezali na Belgique, bato baza na Belgique. Eza vidéo wana eza pona bino. Bino mon bomoni message na commis de jeune à titre. Non la bino son et vidéo oyo. Bota la comment bazo zongi sabatumbo ko bazo tia batu lipapo. Bomoni hein. Donc non la bino ango bino mon bomona comment ça se passe. En tout cas, merci na confiance au bozo pesa biso. Bon continuer à s'abonner et zo pesa biso li sous courage à koyer la rabino ba information. Lelo na yeli bino information à Kafou. Zoa vidéo partager pour nande ko za na Belgique. Oyebi ki oza na do kité. Bon mona wana batu ba refou wana bambila. Wana batu bazo zongisa bango Congo keba. So oyebi ki noza na famille ba problème ko leka na wana te. Donc c'est ça. En tout cas, vidéo o eza pour na ko la musabino bana Congo. Oyebi ko za na mukanda te yebela déjà. Donc c'est ça. Merci beaucoup, je vous aime bien. Et puis Befte Nabato bazo fêter aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous. Et puis baza éprouver en tout cas mes condoléances Nabino. Nzamba pe sabino makasi ba o boza vraiment na matanga. Nzamba sungabino. Courage na ba o nyonso baza na ba problème, ba stress, biloko nyonso les bazo passer ba moment moko difficile. En tout cas nzamba zala nabino. Et courage na ba oyo baza na ba problème et puis bonne guérison na ba oignon so bazali malade. Merci beaucoup. Bolanda dans nos vidéos et puis to zonga pour te commenter. C'est parti. Bande ko ngai awa toza na Gare du Nord. Na sala vidéo awa na bisep que chaque samedi bazo refouler bateau. Mbila tchaka liaka awa pour refouler bateau. Na sala biloko pour resourcer bande ko nga ba congolais. Mbila kangi bateau ebele awa ngana na sa face na nga po ngai ba yebi na bango ngai. Akanga nga pa mapamba batika na bango nga po ngai bana place bango changa. Mbila poto raciste. Voilà. Raciste. Ndenge moko na justice poto ba raciste. Ah, oui. Donc so oza étranger mi batela nzambe abatela yo. Donc bande ko ngai bokeba partout bozana mokili so sakani mbila oya awa kutu chaque samedi ko lega awa te so za na mukanda te ba kolia yo okei. J'aime mettre le bagarre. Gare du Nord. Dans la Gare du Nord. Dans la vidéo les gars awa. Tout ce que je dis c'est la vérité. Dans la pona sur Nabino. Wa royo ga tete tali na chemno vidéo tani ba noko ba okende komo na kolia fungulo ya Afrique. Ça parle plutôt shindikana jeune maître. Dans la vidéo on a ça bino ke boke ba place oyo. Chaque samedi ba okanga batu wa refouler bango. Moi batu bakangi. Ba oto wana bakangi na bazo refouler bango. Na ça bino bande on a boke ba place oyo za place au sakana raté. Le za samedi au moins place en haut dans la vidéo ah dans le banabino au moins ça bagé au moins mbila allié babayaya bato tous ça bato bakangi bango déjà pour na baluka ba refouler bango donc mbila comme ko chali ya kana wana so moye kaka pan bakangi bino tout bachi bino pembe tant mbila so rapide aller bazingi bino boya so le moins au sala te c'est bino bandi on a boké ba place au boké ba Ochaka tembe. Si vous voyez, on a tout débat. Bazo mon Afrique. Ah, aux jeunes maîtres, tant que vous avez mis dans le côté. Au moins, les gens qui ont un sapin. La Gare du Nord, t'as un bêta. T'as un bêta. Maoua. Bandi ko bêta. Mbila zo bêta. Banoko pena. Banoko ba mon Afrique ndé bazana. Ba kolia fungule na kini. Kangi bango to ka point on a sala vidéo place OK boké ba chaque samedi ah bazo kanga bato mona ngo
mais le roi congolais nga koyoka te na yebi kala ba congolais musu bana kati wana mawana bino moni balie bango chaque fois la même chose hein. Ah ouais, chaque fois la même chose. Il y a des gens des fois, chaque samedi, place à bien. Bakangia donc so balebino awa batino na car refoule qui racisme combien na poto bo ebelara. Ah oui. Barolia bino bane mo kututa mbele na mso akangi même ne longine po ba zo faster. Boke babande ko nanga ba congolais place ko menga royate pour la place mo boye. Na sa bino que chaque samedi bazo kanga bato bazo lia bato des fois te. Car ngona kuna ba sa bato kuna monta non ngona tala koti moni ba che kaka koti kuna tala ba koti kuna a koti on a koti na bo maman akene refoule ako mon Afrique bino siko na tana timbisa bino boko bo na jeune mettre ça baje ngana sa ba biloko parce que ngaba kanga na ba ngaba kanga lelo lo ba tika na ba ngai ah bango bazanga na bandoki na sa ba biloko po na kebisa bino boke babandeko Mbila zolia awa deux fois. Chaque samedi awa na coin oyo ba kanga bato eteleme balie yo na gare du Nord ya Bruxelles. Bole ga koto te samedi bokima na bino po balekisi bato ba chor ba ndoki. Ba rolia yo banini au monde Afrique. Ngana zo loba boye parce que ngai na mikilia wa déjà photographe déjà ça va. Et même na mwana moka 9 ans. Mbila plakaye na sol a cheba genou na mkona e mwana 9 ans awa c'est ça dokite te ana dok atanga kama mwana bana dok racisme eleki yo na zo ba kama racisme ya no surtout ezaba moko tala kuna tala ba chisuti kuna likolo kuna ba plaqué bazolia no sera pour une cheba yo fandi gana oye awa rolia yo talio hein. Bande ko ngai awa toza na gare du Nord na sala vidéo awa na fisa bino que chaque samedi bazo refouler bateau mbila tchaka liaka awa pona refouler bateau na sala biloko pona ko sunga bino bande ko nanga ba congolais mbila kangi bateau ebele awa ngana na sa face nanga po ngai bayibi na bango ngai akanga nga pamba batika na bango nga po ngai bana place bango changa mbila poto raciste voilà raciste ndenge moko na justice à poto ba raciste donc so aux hommes étrangers mi batela nzambe abatela yo donc bande ko ngai bokeba partout bozana mokili soko sakani mbila oya awa kutu chaque samedi ko lega awa te sozana mukandate ba kolia yo okei jeune maître le baga gare du Nord dans la gare du Nord na sala vidéo déjà awa tout ce que je dis c'est la vérité na sala pona sungabino ba koyoka te tali no chemno vidéo tane ba ndongo ba okende komona kolia fungulo ya Afrique ça parle plutôt Shindigana jeune maître. La vidéo on a ça bino ke boke ba place oyo chaque samedi ba okanga bato ba refouler bango moi bato bakangi ba otowana bakangi na bazo refouler bango na ça bino bande on a boke ba place oyo za place au sakana raté lelo za samedi au moni place ango na sala vidéo na lobana bino mona nti za baje au moni mbila allié ba yaya ba bato na tuza bato bakangi bango déjà pour na ba luka ba refouler bango. Donc mbila comme ko chali ya kana wana so moye kaka pan bakangi bino to bachi bino pembeni tant mbila zo rapide ale bazingi bino boya so lo moya o sala te na se bino bandi na boke ba place o boke ba o chaka tembe siko baya na tout de ba bazo mon Afrique ah o jeune maître tant zo bana bino bana ko yokate o moni baninga bakangi bango na sapon na gare no tala zo beta tana mabeta kwa maua abandi ko beta mbila zo beta banoko pena banoko ba mona Afrique nde bazawana bakoli afungule na kini bakangi bango to ka point on a sala vidéo place o ke boke ba chaque samedi awa bazokanga bato omona ngo mais le roi congolais nga koyoka te na yebi kala ba congolais musu bana kati wana mawana bino moni balie bango
Chaque fois la même chose, hein. Ah ouais, chaque fois la même chose. Il y a des fois, chaque samedi, place à bien. Bakangia dans so balebino awa ba chino na car refoule qui racisme combien na poto bo e belara ah oui ba rolia bino ba nemo kututa mbile na mso akangi même nelongi nepo ba zo faster boke ba bande wona ngai ba congolais place ko menga royate pour la place mo boye na sa bino que chaque samedi ba zo kanga ba to ba zo lia ba to deux fois tie car ngwana kuna ba sa ba to kuna munta ndongo ngona ta koti moni ba che kaka koti kuna ta ba koti kuna akoti wanda akoti na bo mamu akene refoule ako mon Afrique bino siko na tana timbisa bino boko bomona les jeunes mettre ça ba je ngana sa ba biloko parce que ngaba kangana ba ngaba kangana lelo ba otika ba ngai ah bango bazana na bandoki na sa ba biloko po na kebisa bino boke ba bandeko Mbila zolia awa deux fois. Chaque samedi awa na coin oyo ba kanga bato eteleme balie yo na gare du Nord ya Bruxelles. Bole ka koto te samedi bokima na bino bo. Balekisi bato ba chor ba ndoki. Ba rolia yo banini au monde Afrique. Ngana zo ba boye parce que ngai na mi kilia déjà photographe déjà. Ça va même na mwana moka 9 ans. Mbila plakaye na sol a cheba genou na mkona e mwana 9 ans awa parce que ça doc ite te ana doc atanga quand même mwana doc racisme leki yo na zo ba racisme ya no surtout ezaba moko tela kuna tela ba chisuti kuna likolo kuna ba plaqué bazolia non sera pour ni cheba yo fandiga na oye awa rolia yotalio ah. Et voilà, Bandeko, nous avons sur Bolandi, nous avons bino encore 2 fois, Bolanda, pour comprendre. En tout cas, de quoi ça les vidéos, oyo, à Saliango, juste pour nous la Moussa Bandeko, na biso, yaba Congolais, oyo bazali, namboka Belgique. Oyebi ke ozawana, ozana, on a dokite, wana mukandate, kobimate, pour ba ozongi sao. Et surtout ceux qui milieu ma famille, boyebi namboka mpaya, bato bele bazonga ka boya donc afanda kine na ndako ayoki ka esprit moyebisi bima kende bima okebo bazongi shomboka ba refoulé donc il faut faire très attention aux ana mukanda te kozonga tala plus de 1500 personnes bazo refoulé bango ngana mona mamlora ba je ba mamususu faut pas kozonga lo roi ba je ba yebisi bino bozwa bo partager vidéo pour na bandeko boza kuna na Belgique na gare du Nord oyebi boza na dokite mi fandela na ndako po oya robenga o papa kulutu ndoki to remet na fin de l'année bato mususu ba ko risquer ba ki fêter na mboka Congo donc il faut faire très attention ngana yebi za na mutu moko boye na yebi ka na Afrique du Sud awa abando kende na ye oleka non akende kutu ando lekate abando kende et pas bambila ko salisa loko perte de pièces abisto benga ngo vie d'avis donc mukanda na hotelme bungi o kende ko salisa ngo babenga ngo vie d'avis en fait na linga na nti babenga ngo nini ake kuna obige a partir ya kuna pe bambila place akendaki nde bakangelaki bande bakangi akei boloko donc nde bakangelaki wando niveau ba compliqué qui mais ezaka nango soko bungisi mukanda no ko sa avis d'avis le roi I don't know le roi perte de pièces je peux dire ya perte de pièces na biso bakanga ye na biso soki zaka kindoki ba memaye ba tina na boloko mboka o asala 6 mois pour na mukanda mais afandaka na ndako ide moko elie bima kende osalisa mukanda na yo bandeko abimi akisalisa mukanda ase retrouver na boloko pona nini kindoki ya famille bandaki nini ko réclamer abina yeba kikutu te loko ni etindaki ngama sala 6 mois na 6 mois na afuta mbongo akaneza ba droit na abima na bato on peut bakangela ki ba comprendre ki te et pourtant mukanda nezaki en ordre mais ayaki siko asel sa perte de pièces
il faut faire attention dans la famille autouti, la famille surtout les biso africains qui ndokeza makasi. Ce qui ba au moni vidéo autoché o c'est que ça zambela tindi biso tocha eza pour na sauver mutu moko. Donc ozana mukandate mizongela bino mo moni vidéo wana bambila na musika malgré azozo ndenga kobatama bambila bazoluka bato nini oyo bango bakoki kozongisa keba kozonga kongo kele avungule. Donc c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Je vous aime bien. Nachela kibino ka vidéo pour na kolamusa. En tout cas, bon partager vidéo pour na baninga mususu. Bino bato bozana bana bela, baya bela, bana poto bajika. En tout cas, bon ça là vraiment attention. Bato binga na bato belé bazongisa bango belé. Bato mususu na mboka o. Et il y a d'autres personnes bazonga azonga kaka ndinga zala. Atika bilamba, atika nyonso azonga. En tout cas, il faut faire très attention. Merci beaucoup, je suis pratiquement à la fin. Je vous aime bien. Bon, partagez vidéo et que ça la malamu mingi. Merci beaucoup et bye.